boni okimindako Mama boni okimindako Capage TV. Déborah Tebois. Petit nanga, tu vas dans les mêmes immeubles. Déborah sa fille mon oyo, on a des conseillers trop. Moi au côté pas on a pas benda. Ayana ba pédé on a pas si mbote na Barbara nanga et Doxy, alors ça n'a pas su qu'elle a pas y a pas Déborah. Et Déborah soit forte et puis ça façon nzamba ngale qui se poye bae. Parce que ando boudé ando ba te nzamba zala. Capage TV. Tout kinga ni moy. On a qu'elle est tonton rekasala boy. Yo, obi combien ba kombo na Déborah misi oyo et bouleverser ba famille na bango moko na minute so za na mobala boyo. Capage TV. Capage TV. Cynthia Capache. Cynthia Capache Airbag. Cynthia Capache. Cynthia Capache. Cynthia Capache. Malgré Okongenga lokola moya mbugwe koko malanga. Ah, j'ai des larmes. Yeba que depuis na monaki yo na koma troublé. Lokola moto liboso ya des chemins wapinzela bien. O troublé nga bongo. Non, est vrai. Cynthia Capache Airbag. Diaspora ba otunanga Cynthia Capache place nini ya kolala ya bien zali na ko découvrir place bien makasi na mombele Steve Loge pona bana kin bana partout monde entier botunanga tunanga botinda nga na lukela bino ba place efanda place mort ya discrétion soko komika na 12e rue okoti vers Prince Ozoke na mombele avenue Lumumba numéro 6 Steve Loge place à université wana bato bakende ti yolo Steve Loge eza wana masora banka. Loge, na ko découvrir na mombele place à bien pour na ba diaspora ba tuto ba na place à kimia Steve Loge mona mboka nda sa libiso to lingite o mo mundele o manite mona mboka asa libiso place à bien pour na ba tuto ba na place à bien discrétion o yé na séjour na ko lia bien moi boîte eza moi bistrot ezali Loge bar ezali nyos ezali Steve Loge nenge pe na ba diaspora ba lingara diaspora raté na Afrique peut pas yaka au moins séjour au moins nini na oti Lubumbashi na oti Brazza na oti boye bo contacter ka Steve Loge réservation ezawana bato tout balinga revendre la place à bien Steve Loge. Capage TV, chaîne à Makambu, Capage TV, la chaîne victorieuse, Kandeto Lobaka, Yango Moko et Cynthia Capage Général Major. Merci parce que vous faites cette confiance, merci parce que vous avez s'abonner, merci vous avez aimé, vous avez partagé ma vidéo, et puis vous avez continué à s'abonner. Ola la mouki moi 5, ola la mouki moi 10, donc vous avez tellement ébélé. Je suis avec Général Major Cynthia Capage, Maman Mokondi, PDG Nanga. On peut essayer d'amboter pour Mikolo, c'est comme si Capage TV mi balé nan. Mère, mbote. Mbote bakasi Martinez Tondo Zado Mané Batra qui pena basa le ba négliger on a match wana mais ou l'accès à Keza yo Mané et ça lui vraiment plaisir et puis aux l'accès biso vraiment ngala c'est que comme wana fo yo mo ça là jour on a découvert que vraiment un grand joueur na yo mo fo ça là yo mo quotidien yo mo filmer nga bilo on so mo na Capage TV yo mo don yo mo pena don yo mo dire cab yo mo donc comment les gars CG ça va quoi. Merci beaucoup Cynthia Capache. Koti kalami balé na site. Obangi polémique ou sans tolandika Frank Stema et kuna tellement kuna mi balé. Autant di saka ande ba technicien mais yo osa exception c'est comme si formation il y a technique. Ozola itza mwana. Koti kala mi balé eza
teke na linga to tikala mibale et tout monde na ba site on peut ba te belé eza nango teke il faut avant site tambo il faut plusieurs personnes et eza nango bonté parce que petit nanga junior dao ba on nga ba tchelo ko ma polémique mais non ezaki ka école moko alinga ka passer et pas nanga je remercie junior parce que nza medatinda ki na moment wana ya parce que ni tete azala été peut-être elle mususu na ba désert du matin nanga na ba tananga ba stress ni azala mususu mo boulot mais en tout cas je merci nadao ezaki ka école aleki ka école but on se pas bien ba ke ba mona ke junior akala aza su ya lelote et puis Igo boss HB monde info aza pire vient nanga ngana ese junior comme ozongi travailler ko sanga sonité donc travailler donc asala et puis on a olinga ezaka respect kaka yango wana mais ezanda kuna so alinga sala abo mona so alinga zongela kuna Igo bo mona kuna donc ça rancune lo mo ezati les écoles mtako yani pas une semaine aye koli akena ye donc voilà eza cachote to kanga batu et tout eza bon eza donc bon mona ko acha ba statut ba ton so na ba question pour na ye ba bonne chance et belé c'est mon frère je l'aime beaucoup junior pas nanga aza fan nanga do alinganga tellement ay sanga sintiza ko tuteo qui journaliste était major alinganga yonde et voilà quoi donc junior dao éternel tara liboso no linganga oyo foko mara chérie nanga junior na rêvé c'est on maintenant on a eu quoi adopter na la kisi ne mambo ezalaka et tout c'est vraiment un gars que je respecte en tout cas soutenir nga moralement surtout to bakanga nga cité abundelinga moi nga kuta bunda pexarai et nga vraiment na sepeli makasi et puis a prouvé ka batuke aleka pa nga puis ka ba conseil bien voilà. Merci beaucoup Cynthia Kapash eza mingi actualité depuis yamba ki peka nanu na yamba yote idée ya kozwa kokita tiku na place abenga ki na ipen place bande ko répéter ozwa ki yango wapi ozaki obengi mbala moko andimi mbala moko ke eza ba tout bazolo ba ke so ba surnommer mutu alandela il faut pas landela non to ba surné ba loba ndetinga de on a eza petit mo loba kombo na ngabo azo surnom et pas loba kezanga moi je sais que donc to ba loba bongo ba sala ngande ba sala nga publicité ma casse parce que site nanga et mata ma casse parce que ngana futa batuté ba sala nga publicité gratuit en tout cas que mon Dieu vraiment vous bénisse. Merci beaucoup Cynthia Kapash visite ya Vena yo mola et pas ya l'écran mo pas on et ça linga bien moi na que OK ko faire rané muta matata te azarane muta kandete mola para muta kandate le quoi mon pas ah ouais ensemble c'est gars pour ça Igwe non ça peut faire dans la Igwe pour non le peu fort to betata mo ndika par rapport à le parlement na ebike et mes condoléances à papi voula à perda qui au monde papi voula la tuni foot donc ezende moi c'est facile ngakuto lo ezate tuni ah papi voula oh nous les congolais yo ce qu'on veut pour ça la mission que la même que papa puis voula banini mes condoléances et tout ezate question mutu mo baby ça au kangela batunyo so motema non et voilà quoi ça nga bien ba vient ba kutani bientôt peut aux émissions moto beta na mola et ça la kitoko quoi ça nga bien faut ba lobana kande ya tinate l'autre ko la mka bien mais lobi to beli to ba été que Jani or la mka bien lobi la mki mabe tu vois donc voilà quoi monde a trop matata yo mo pe komona na yo na mola parce que après émission to sala ngana ya analyse herbe se réconcilier ki sika botikala mon obiso ki olobaka soki mola ba sala 5 ans na kofi ba bando sola te yo pe na ibo sala 5 ans maintenant to kenda ndia iboe fara na mola yo mo ko to mona ki oza témoignage vivante ya mona ndel mola a to sala ne débat ke na loba bon te vie émission na natala ki on te bon il a compris et puis to l'excelle absolument moi on na sala bon émission ezaka ke batika ko tchaka ba journaliste na ba conflit na bango eza bien té mais on a repris nga salinga plaisir mon la passe abona na Kapash TV ko filo mi de passe abona ba grand prêtre tout ba sabona nga zo sanga vraiment plaisir to lingana pour de vrai to lingana te kaka so mutaza tete to lingana pour de vrai to lingana moni le on a tangi comme cameraman wana pa ba ke na sepeli maras donc tant ka sa on noyenga nga salinga grand promo on a poto ba benga ba guignol ba clown au moins ba so bi clown ezani ba déguisement ba sala ouais moi ba sala on ba Mickey ba nani donc so ba sala on na c'est comme célèbre ba artiste basé belé ba journaliste basé belé poni ba ponikanga ça bien bongo moi je me réjouis hein il faut to linganaka ko faire ça na malade zaka ha otala ba caméra et tout et ça n'est bien que non très kitoko Martinez Tondo.
Merci beaucoup Cynthia Kapashi. Total qui vidéo moko général de FAO a lobby que na mois de juillet aussi daté azoyaki na makasi ya président de la République Fachi et puis na cabinet nae donc okolo banini et pas ba fa. Esengo makasi. On m'a dit ba créer la ba to bandika na Congo ba ko betelo lo mo bo vandisi opé. Deti makambo wana on chofa boy o via lo babo ezala lokuta mais mutu so azana innocent attendre nini vérité et ya na on escalier to zela biso nyo so def de fa na ninga he mingi po ya bata fumta forme to betane pena ndika biso na aza mutu na okape banze mune depuis kala Mama boni okiminda koe Mama boni okiminda koe donc banze mune vraiment ebele on a yoka ezapena pona biso esengo aza congolais so azongi na mboka après autant d'années et ça la biso ka fierté aya pena omboka nae amona pe ba Kapashi ba Botama ba Martinez baya ba tebele baya en tout cas eza kitoko cible bimi ya maestro Fabro sur les marchés pesindeni selon analyse très kitoko maestro Fabro ndenge pena ozo frapper na ba live ozo na ba petit vidéo wana c'est ça vraiment en tout cas merci à Fali Poupa a tché maboko ba misem soupe ba tcha maboko ezaka te que le roi Fali a tché tout et ça là dans le côté au contraire est foncé biso vers le bas tout le monde a ba mboka musunde ba osangana ezala bongo que Fabregas ala mukile l'autre imagine toi Fabregas na déplique ba ça la biso ko son logo là o ba betara na maison mère dégâts basala ba nzembo moko kaka bosangani ka Fabregas sangani hérité nzembo moko rabo botindiki la trace dégâts ezala bongo merci maestro ngata libanga moko wana mettons ka artiste à Koti à se rappeler que Cynthia Kapashi mo azalaka taka bato baka sakwa to ebana Fabregas lobby ba bonsa ke to bandana carrière on comprend pour libanga le ki makasi ngapena na ninga na yoka ngapena na yoka sala nga bien tu es mon frère moi je t'appuie quoi ya Christian de Corne de douper ça en tout cas pour nga na rapeka le roi Fabregas yé sans famille ne mon boulot ngapé sans Kapashi mon boulot donc voilà quoi Cynthia Kapashi relation na on a ba DJ très kitoko bango tu ngazara nani nga tono kota ngasa na kota déjà na porte so ba moni bandi do belela donc ngaso la yé place nga za le roi de concert so na zate boza à l'aise so ka nga na yé bokomi mal à l'aise pour naza ami na yebi mnande ba sola libanga et surtout na boîte baza bato to bandi na bango mon vieux DJ Franck l'esclave du travail ba marula nazala na kala na dos tenir ma marula makasi wa DJ Cynthia Kapashi la banane donc ba batunanga vraiment les loti lobi okuna to vivre na bango la quotidien donc famille nanga vraiment ba DJ cause fille à milliers fille à ville là que ça vraiment nini parce que ba te belé ba lobango peut-être ba baté sur l'accent fille à milliers fille à ville aux ont raté peut-être là na ba soirée aux ont raté une semaine au le caté faut apparaître au créer champagne au matara talent ba boire on a moi ba nzembo et ba artiste pour nga définition à fille à ville ya moi ba auto perdre mon qu'on a bango au kolo bani na famille en tout cas na ebi Déborah Tebois petit nanga devant les mêmes immeubles Déborah za fimo oyo nandé ko conseiller trop moi côté pas na on appelle ba benda ayana ba pédé on na pesi mbote na barbara nanga edoxy alors ça na pesi kaza pe oya pas Déborah et Déborah soit forte et puis ça façon nzamba nga lekisopo yebaye parce que ando boudé ando yeba te nzamba zala fait nzamba lekisena wana pour mon apena ke nzamba zala na ça ba son na moko o azo s'expliquer mais c'est pas la peine to tcha on a ba émission parce que ba explication belé pe ça la kela muso obo ça nikamboko tomber pe donc il pété ko tcha na tche ba son na tche a on ba muso ba sala eza kitokote c'est pas propre il faut aider muntu donc famille ba to pesa na pasi ko aider pe muntu aza mupandi ezala pe bien c'est une petite sœur que je connaissais très bien de bampia kanaye ba rozwana na no matélé kuna l'étage à likolo aza vraiment tout le monde a yebi ezaka façon nzamba ngala que ça ba fille mususu ngana ajoana libanga drogue dealer donc on va comme on va pas bango on va ba filmer maman ba lokuta mais on comprend ba bana mikie et puis on a kufi ba ça même pas même 23 ans donc c'est que nga fona sepela so bosinga na ya mukolo parce que ba idikenga bien naza bien pe na kokisi pe trentaine o et quelques na okende c'est que na tamboli vraiment na ko banga nzambi
batamona ba o batikali talaka Deborah sala liste na sakanda yo kutu kinga ni moy on a kene boy tonton reka sala boy yo obi combien ba kombona ka Deborah misi oyo et bouleverser ba famille na bango moko na minute so zana mobala boy yo bon na sakanda Deborah lobi makambo il fallait pas loba pour na sakanda et tout Deborah na yebiso ke camarade des Nzambe maman na biso pe Deborah que son âme repose en paix bango no ba Deborah ngapena na leki na Deborah o rapena nenga ka vitesse mais il y a quand même azarana prière et belle akola ti mini mais en côté dans le sambo to ba kenzamba za vi ba confiance na ba camarade ambenya mini balé là mso bo seka melongi ya motema to hana de bilongi ya boyena ya motema camarade ndenzambe pire petit azarate nazarana ba pire petit to tamula pela ba métis to apela ba l'équipe ya ba nenge na nenge to tamula pela ba bato ba nenge na nenge mais quand on moni que nyo se za en vanité bato lem soliana bon hande ba bomayo to mona ngo ba tourbillon ezole kana bato azaki ba pire le ba ba pirate était ya biso te boa ma chérie ma petite kutana nzambe linyo mingi place oza pona ngana biso pas d'explication continue ko ba santé ba sala ngo émission yo sambela ka pa nzambe et puis soko un jour kutana famille ba Deborah na soki oza innocente ozalaka innocente totika ko spikile sala bien te na famille mowei et puis côté ya bango mibale to ebi histoire na bango te je mettais mais en tout cas tozalaka vrai et puis totika nyos na maboko nzambe so yo kite na ndemo boy alors même no film na ndemo susu voilà. Merci beaucoup Cynthia Kapashi, message eleki commis de Jean Asuka mot de la fait pas ba bonne nion sur la Kapashi. En tout cas na lingi bino mingi bo s'abonner énormément et pas nanga bo s'abonner énormément na Kapashi TV. Si na ba fan ba abonner nion sur la Kapashi TV to comme vraiment na suka na yembele bino PDG hein. Quand d'abord wando mona nga mingi te no ba nous mingi côté technique parce que nous avons formation à tous les deux côtés côté à la qui Dazali aime ta filmer. Jassi Luonda wa muta mère mikolo pour lembo major soka lingi. Eh Failu atika alika munongi te na ebite wana za vérité des urnes oh ni mère vérité de nini yana bo découvrir on bo continuer ko s'abonner bo partager bo aimer ba vidéo na ya just tondo maître ngamo na boaki yo libanga mère wana grande sœur propre na linga bino mingi bo continuer ko s'abonner bo aimer pe bo partager mikolo nyonso ba ninga na éclaircir ba ko milanga bo limbisanga na simba mafuta irsila yanga c'est la jour na simba moi 2 jours besali bo menango songa na okita. Tokutani semaine prochaine ming na sima maman no bando bimara na beti ndike bona zong parce que formation ou ta partout bana unique nyos bonne chance parce que to bana examen na biso lundi en tout cas to linga bino mingi merci maman to beta lobby bonne chance à Léopard mais chaque il y a na mona déjà information mo boy mais non c'est les mots confirmé to linga bino mingi bye bye. Cynthia Kapashi Congo Web Cynthia Kapashi Airbag Cynthia Kapashi Cynthia Kapashi malgré Kapashi mokona lingeli mama machele mokona lingeli makosena mama seki mama nakototola okongenga lokola moya mbugwa koko malanga. Ah, j'ai des larmes. Yeba que depuis na monaki yo nakoma troublé. Lokola moto liboso ya des chemins wapinzela bien. O troublé nga bongo. Non, est vrai. Cynthia Kapashi Airbag